et toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengweza ya biso ya koyeba ke bozali ebele na ngonga o bozali kolanda biso actualité boyebi ezali toujours maladie oyo ya coronavirus ezali ko frapper toujours monde entier eza ko bloquer makambo ebele économie sociale bato komi vraiment na pasi et pas na biso pe ezali toujours kaka vraiment ko continuer progression nango bientôt tozali ko atteindre 700 cas confirmés. To sengi nabino pe nabiso surtout continuer ko appliquer ba mesures barrières pour te ba komi battre la pour être prévention c'est le seul traitement efficace contre maladie wana. To sali pe na honorable Mike Mukeba ibobi franc parler na ye nazali ko proposer bino bolanda ye boka o ya lobby moto moko asepela kwenda boloko alite na libota na mwasi na bana batonde po bakanganga monoko bakoluka kotinda ngai na boloko ngai na lekine tandweke na obi makambo etali boyenge bene ya misolo ya assemblée provinciale na fingi moto te wa Mukeba ya finga kamo na ye na mikanda sikana ko kenna lombango na biso mwa makambo ndambo na makambo mbongo wana ya liboso na ko senga ndeko Peter Kazadi bimani na likambo na yo ko yanola ngai tango mapa kwane ko ya tata ekoya ko zwa pamba bande kwa ide pesi batinda ka yote na assemblée provinciale kisasa po ya ko bomba kama na ko tuna yo bato ide pesi batuna yo ndeko o ya ide pesi oze badibanga atele maka na likambo ya doli makambo pote assemblée aboy ko poisa doli tango moto akufi na vijana alobi ndako ya assemblée provinciale kisasa eloko malongo ko bimate basalaka yeni na plénière elandi ba matisa likolo kwa senga pardon ozalaka wapi po batela yeba okise soni bongo te nako kenda malembe na lombango eloko bango bakoyeba te na masasi ebele na bimisi malembe na bimisi ndambo na koyebisa godin poi ndeko na ngai junior ne malemba ndeko na ngai Francis Chibalaba ndeko na ngai papier piana gaza likambo na bino te tina bocheli linzaka na likambo wana ebite boyebite moto na likambo yali godin poi azali ordonnateur principal na koti na kati ya mikanda oyo ba makambo basali po na ndako wana ndako ba dzimbongo ya nyongo na banki $531,000 batima ya assemblée o ba kotonga na kati ya mukanda wana ba komite entreprise eza kotonga kombo nango Génie Wom entreprise eza kana Baraka numéro 53 na Barumbu esika Baraka ekangami na Bokasa bana kisasa bokenda kuna ibili yango ebota so Génie Wom ya mobeko ya liboso na makambo etali kompani babiso kompani esika esengela cha komona ya libanda botala ni yango vérifier na appartement nyonso te balobi zaki bino bapandisa ngo bobebisa mboka balobi na mobeko ya liboso ya kompani esika ozali esengela otia kombo libanda soko yali na nzela nsima otie kombo libanda te obombani esengela otia kombo awa na devanture yango kana baraka bana kisasa boke dotala yango po na ebike bakoya kotia ngo na lombango engo bate kompani wana eza kobomba na ye komona na te yango bango bakoyeba te mokonyo so ekoleka na kokundola na kozwa biloko ya sika yango oyo Génie Wom na masasi mosusu na bimisaka te na kozwa bamema ngai epai ya bazuzi kasi na lombango nimbisa ngai okata nga ata minute ndeko jimi akozwa minute na ina motinda ya kisasa na ebisa bana kisasa makambo na ina ngona kotikela epe ngonga soko kolongola epa nanga opesa ye opesi likambo ya tuni motuna yango oyo mbongo bazwi nyongo wapi autorisation ya assemblée provinciale pona kozwa nyongo na banki naoki bato balekiawa balobi te batunaki président de la république aza likambo nini na mbongo ya assemblée provinciale kozwa nyongo na banki mobeko nyo yobeko lotuna ye mbongo yali $531,000 bozwi nyongo ntango bozwi nyongo bobimisi $143,000 bobengi yango 30%. Zwa lokasa
banda kosala calcul okomonake 30% eza 159 000 lokuta ya liboso yango wana kasi ntango bofuti 143 000 mokeba ya kotuna mbongo etikali eyali wapi solde eyali wapi eyali te ya koswana ya kotuna gode mpo ozali motindami bana kisasa bakozela oyala koyebisa bango nalombango okende ofunda ngai mpo bakanga nga monoko naloba te wana lokuta na bino kisasa makambo ya mabe ndeko mokeba natuna na mutuna depuis obimi na prison est-ce que so beti to na assemblée provinciale confinement mosala mpe eyali te nalombango pano olimbisa ngai bokutani mpe na mamamba biro te tokutani mpe nakutani kaka na baninga mosusu tokomi kokosa te na lifuta na biso na suka sanda ndeko nga tata mokolo boye so bafuta yanga $3000 nga na ya kokosa 10 000 bino bapangisango mpo kosunga biso te bafutaka député provincial lifuta boni zaki ozelinga mokeba yayi bafutaka biso $10 000 oze badi banga ye alobi te bafutaka biso $6 000 eloko nini eko ozanga bino bapangisango bokenda kotala kuna mpo bafutaka bato boya koyebisa bana kisasa bafutaka biso boni bafutaka biso 16,700,000 francs batiaki yango moko batiaki yango eyaki lokola $10 000 awa franc congolais pays yango ekiti eyaki lokola $10 000 nga nakoya kokosa mpo na lifuta na elenge ya nini Peter Kazadi okoyamelanga oza moto ya le peuple d'abord changement batuni yo bafutaka député boni yoka eyano bandeko ya UDPS etumba nyonso obundaki ya mpo na boyoka eyano Peter Kazadi soko napesi lifuta député bandoki nyonso bakoya kolanda badéputé bakotuna o likambo ya liseki te ya solo yo kosala masano bana mboka tala mpe akotuna mopanzi sangwa ebongo oyo ofutaka bato motu ya boni mbongo bafutaka ngai eya mbongo akoko na ngai te eseki nayebisa yango bayi mboka nayebi te mbala liboso nalobaki yango bandeko na ngai ebele batindami esali bango mpasi babi na bamama na ndako tokosaka bango baye koyeba na monoko ya mokeba mbongo ya solo oyo bafutaka. Voilà, merci beaucoup. Toti Kolanda wana réaction et honorable Mike Mokeba. Voilà, moi Masolo Tongato Solana Bino en rapport na réaction et honorable Mike Mokeba. J'espère que ça la Bino peut bien et que éclairer peu moi lanterne na Bino le lengeye à PCLP Makambo Yango. Je rappelle que vous êtes toujours Kolanda DMTV. Si vous êtes abonné, cliquez au comme abonné. Comme ça na cloche te pour ane ko pesa yo ba notification pour la prochaine vidéo trouver ba commettre en ligne et les sous ceux qui ont sepeli na moi analyse muketo sali tikela biso moi like et que ça la paye biso au bien to bosanate coronavirus ezali vraiment réel to bana komi batela to préserver ba santé na biso pe bandeko na biso peut être seul traitement efficace à ce jour ezali nanu kaka prévention bako sayote parce que bato bamboka nyo soto ezali kobunda o alobike na zuki so aboyi o alobike na zuki si o aboyi donc o ezali sur ba on est d'accord eza prévention to continuer à respecter ba mesures barrières. DMTV était content, il y a aux compagnie Nabino, Topesi Bino. Au revoir.